Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps t'as des rechutes. Alina kana bonela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumia suayeteo. Parce que nous on a eu pété lo kola malemba. Kolina na ya diamant. Gisèle Oumba. Kolina na. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Merci Nabande Kono Subomesana Kolanda Yabino Mopandi Sangomone et Mboka na Kombo le king de la presse. Lelo nenepseb noka keto na 15 minutes kaka ya solo la na invité nangai. Bomesana na 15 minutes avec Edino Image. Lelo nazana invité nangai Acha Mofoto pas grande. Oyo boyebi ka ningi saranet. To solani momuke. Parce que tu as dit que Sango Setamboli qui n'est pas grande, Hazui, les canisiers au Salama Kambuna Moko, pour j'ai évité ce balé et tout, on a évité ceux qui n'ont piqué, les lois les canisiers au Salama Kambuna Moko pour se retrouver aussi, parce que surtout on dit bien, Moussala, oh, Bakosala, Bako Fingama, mais Bazako se retrouver. Alors, Nakata Moussala Oyo, Soko Sala, on a n'enga bien, on se retrouver. Tu as évité. Les canisini ne juillet les lots atika bandeko atiki na yebiti soka atiki to retourner ka soka atiki bango po asala ligne na ye to azaka na bango de temps en temps pa na ye moko de temps en temps pe côté kuna na yebiti mais na sima caméra to za bongo na ya Willy Kunda et Yves Genda zana biso aussi na kata plateau et Mayanga dikoko azabongo pendant que musika te bonjour Kulutu Acha Mofoto pas grande bonjour Edino Image na sepeli nego yambingai on a s'expliquer na moi makambo ebele pas grande ça fait longtemps tu vas dans un plateau tout solo là mi colère que belé oui na yaki pona ko expliquer ba oyo balinga ngai na ba balinga ngate ke na lelo bukola lelo bobu yayi si bobu yayi à partir de lelo na lina travailler nano en solo ngai moko. Acha Mofoto alinga travailler en solo yemoko. Acha Mofoto. Et là on est penza et duo lelo otika na otika bandeko sala kana bango pour sala yo moko nzela na yo. Déception? Non, eza déception te merci pour la question na yo, question est trop pertinente. Oui. Nathalie d'abord référence na ngai et l'équipe munene. Référence les Guinéens. Référence oyebi na poto soko ke ko luka musala local boso batunaka référence CV ngala na CV ko le kabango nyoso banani bango nyoso batu nyoso basala ba nani ba internet banini ponga na bandi na uti poto mwana poto bien habillé bien sapé na kenanga foire kokota na kokota bo na mona noko mokatelemi yaya grand frère atemi oh noko ya lekidanga yaka na ye natala boy oh comme nanga bolo wa bonza kwa oui na sala ke émission mbote bandeko kota na kati na mwa ba kesha ko tuna na koti to sala émission nga il fallait to sa émission na Papi Tex aleki et volo kwaleki ngana ekoleka Papi Tex avec déjà dans le plateau. Tant Papi Tex a Silici, tant on a bien Papi Tex le Bogard. Oui. Il y a Silici. On a bien vendu qu'à faire bien à Vandawana. Pas aux évoluer au Joker. On a Radio FM. De Radio FM. Ouais. Évoluer quoi? Il était ngana yé collègue. À tout le monde a question, boni poto, bani na répondre tout. Oh, à moni. Les gens sans ça qui n'ont pas télévision, mais aussi ça la ngoli bosso vitamine que vous avez bien posé. Vraiment pas tout ça, il y a quand vous avez qui a agité, on dirait azobanga ba caméra, azobanga ba koloba, mais yo besoin ça poser. Abi a musalo, ils ont sous kana boulot. Abi bon, exactement comme ngate pour gagner vacances, na ozonga poto, na zongi pe poto.
lokola ezalaki likambo na ngai ezalaki likambo na yo ya ngai depuis tout ce temps là nazongi poto nabeta mpe lisolo te nalekaki mpa na ye oui naye kozonga na 93 oui kaka nalemba wana nakuti azosala émission na mwana moko ya même bolo wa bonza quoi toujours naoleka na balabala mwana moko ya lemba asalisaki orchestre na lemba yo koyeba ye nani wana leka batu nani rombo tunani asalisaki orchestre na ye sorti nango en pleine répétition oui vie bolo ayaki wana bazaki na pecho ya komaki na viva akepa ya jibe mpia na nani Bogis Bompema mon ami mbala moko tana oleka ka obi curiosité ba parisien ba vient oh mais pecho azali wa abe yaka to sali émission sikoyo wana ezaka ya radio sikoyo ko sala ya télévision na bolo wa bonza kwa oui. na rumbo tunani wana na télévision siko na lemba omoni balabalo ya nani ya wana télévision ite kam na yebate ide na ngai na mwa poto babula na kutu ezati yo bazuka ba memi na plateau pour la émission ya moi kake azosa émission na bana poto et tout ça na ye na Bogis Bompema Bogis Bompema je te salue aibi eloko na zoloba tout à fait bu tout ça l'émission papa vie abimisi téléphone na ye wa ba téléphone esi bandi apesi ngai abi yo il faut bega ngai atikalaka na posa na yo azaka na posa na yo kaka yo na ye bu yo pe poto kaka na kepe na bosani o 3 jours na ko mo l'émission mo batia na télévision Fabien ko la musa o tala yo wana kutu bwe na ye Nathalie o ngako na bengi fi o ndeni o tesko na zana machine sans fil nazo mata la voix d'Isaïe tokutana kuna la voix d'Isaïe tokutani ya expliquer ngabi o moni yo obetaka forme danger bwe omwende buvanda kana yo penda donc oleki bango ya penda ko poto penda pona beta nani maillot jaune Versace maillot jaune nani ouais abi ana sepeli mais petit nanga soko zibu salo sérieux okotonga menga na tongi kuna alors banda wana ngana vie to komi kokutana mais toujours poto suta ba yo mona poto ezo wana ku dezo bele ku de lote nga ko to na makam na ngai zo ko tsamba la ra utara ku ki journalisme na ku te fanda na makam na ngai na tikango kaka ti na ko kende Kinshasa na 2002 ou 2003 ou 2004 na ko mona film ko boye a uti Londres comme kimanga ya va na Londres ya za pena si sa classe à journalisme na aluba anglais lingala kuto aluba ya muke siko na biso non abina o bayaki na garçon yebi nani garçon nani asanani moi London moi na pe à Bruxelles nani Papson Izebong. Papson Izebong aussi. Moi Papson comment nga ça la émission pour ya satalanga. Abi ça tombe bien na lito sa émission sur ba parisien ba s'appelle. Et le ko déclencha nyoso ya ngwana. Dans na sali ka émission na peut-être na petite na relation na ba chaîne ya lo ba anglais. Alo ba anglais, alo ba français, alo ba lingala muki. Ngale to bet anglais. To beti na français to beti na lingala to ko sala émission liboso ya impact danger na ba chaîne nyoso ngai na ngai malgré tout ça ozo ki on kana en considération te na zo ki en considération te na zo ko mona okaka ke ezaka ba loisir ouais ta mona ko ka ba loisir mais et ça l'impact siko ba télévision ba chaîne ya YouTube de ba télévision et comme ko lukanga comme lukayo ouais ba baraka ba don na sala ba émission na ba chaîne nyoso ti na braza na ozonga poto ba benga na sala pe kuna mais vraiment na yo saluka par plaisir donc oui na zongia wa na bandi ko sala na mwa bato mais mingi penzate le temps na kitika ka Luanda Luanda ndependa na ye komona ke
bachroniqueur bachroniqueuse baye kovandela ngai na badosala baémission moni mwana oyo akufa nani Zobozi azwa gu ya kosala parce que ngai naotaki kosala émission donc yetanga moyeka nga mpe fo nasala émission soki ngai nalekaka te nde peut-être abuso aza vivant tala Dieu me voit parler tuna migenyema nga nde komona peti amonaki présence nde nasala émission nde nazolobela nga mpe nalobela makambo ya rambo asala émission na nga na kati ya Luanda donc nasala baémission ebele bakomofutanga bambongo ya bengai 200 ou 250 surtout mto benganga mingi jongo asaka sute ye azaki lokola number 1 kuna nani Willy Ndeke que je salue yende pena mutu afulanga na makambo wana. Alors acha mo photo na Paris awa première caméra ou filma yo ezalaki wapi pour le ozonga la vague première caméra ezalaki nani collègue na bino nani auto samamba jibe salaka tole mbala moko nani tambo Noli c'était pas na makambo ya Fali comme ça na Château Rouge non oui bon voilà makambo Fali ça l'impact ngana kenanga swangola mais côté lo kango mais je vais mutapesa ko micro mais qu'est-ce que faisait yo oui et tu as li ko sa tolé côté yo mais ngana pesa ko micro na eba écouter oza muta makambo ngo na bongana keyi metango salami côté yo et ça il tolé danger beta pété on dirait mais non ba que non ko beta té c'est pas le moment tout à fait maman lolo bazalaki bani ba Loris la congolaise bazalaki c'est ça ezaki petit 48 heures ngana zonga Angola tout à fait mais na zeko zo côté en considération té na Luanda ne po ba ko pesa ba mbongo na moni na community star na Luanda tout voilà malgré tout community star na Luanda mais awa sikoyo kaka ndengwa na kozonga ngana kozonga makambo ya Kester aye kokufa oya basuki lox nani basuki lox ya Mr Kester te ye paza donc wakanza chroniqueur oui chroniqueur ado yuwe aye kosala nga émission moko jour Kester akufaki sikoka na ekolobaki non que c'est un ami à moi. Il y a pas un micro comme par hasard. Azami nangai, to tabola naie, to collabo écoute. Avant il y a pas vu la musique. Azaki, to ibana qui en tant que élève, to vanda qui a fini moko, pépinière, nana kanriche. Après, ngana azaki ko accompagner, azaki ko yemba et pas ya mopero. Pas mopero, malobanga na lobaki wana. Tango ye atindi eloko wana. Kishasa mbaka ba parole ngana lobaki ba yeba kututeke Kester la beta ba mopero sikomba la moko parisien moko acha mo voto alobi ke Kester alikaka epaya mopero atikaka banzembo boy pona tanga de nzembo ya tikaki etamboli bazwa ko landenga ya bientôt landenga mabepo ezaki penda bien landenga bien très bien blouson alataki blouson te bango bato bazwa ki maloba oya yo wana bazwa ki ona ndenga mabe bazwa ki bakomi sinetiki bango bayebi Kester kutalikaka pa mopero banini acha mo voto lobi boye esali pe ke ngai pe na bemba Kester na Pekin sikoyo komi ba journaliste komi ko ya po bazwaka ba information pana na bandi ko ye ba valeur ya makambo wana na komi mona sikoyo na ba télévision ngana komi mona malgré tout ça toujours kaka nazo ki pepe kaka te sikoyo eno koni ne tinio ki pe yango sikoyo eloko tinio na kipende nini à mon actif, na sali au moins 3000 émissions. 3000 émissions. Na ko que ça on a ça 1 million de vues. Ya solo wana. Na zo so vérité so la tali au komonango. Mais na zo ata 10 centimes te. Comme ko yebisanga yo mais yo mutu za au top neni ni na kipate. Kipati. Na continuer ki na pecho yebi to sala na ba émission. To di mola. Bon. Vous continuez na oui. Continuer. To beti na pecho ensemble 7 ans. 7 ans. Ça n'a touché la moindre centime. Pas te dit. Et pas te dit. Mais comme on veut tabatou yoso,
Mon côté, je dis bien, à joie que vieux, joie samba loyo. Na bande konyo so sala na bangwa. Rien, c'est quoi yo? Mais petit dans la imoko, nazaki na moi problème. Il y a là. Jansi Mayas. Jansi Mayas, force à l'Italie. La vie petit dans la, est-ce qu'on peut dépanner ngai 200 pour n'atteindre rapidement Angola? Abi me vieux. Yo kombo lombongo ti. Kombo lombongo, ouais. Ba tunyo so batala kayo yo mdozali. Ba tutu batala ko ndeni yo saka na ermo poko saka mbongo yo ko saka ba mbongo te. Abi bon, c'est pas grave. Ce qui est en train de nous ambongo, nous ambongo. Mais il faut que les bisinga lelo et dit nos images dans une bisaï quoi. N'ayez comme on a la plupart. Il y a des chroniqueurs, ce sont des chroniqueurs fouati. Ce sont des chroniqueurs fouati. Oui. Donc fini business tout. Exception zangate. Ouais. Na likomiso exception zangate. Oui. Mingi ba komi ko sa makambo pour na mbongo. Pour na mbongo. Vous comprenez? Oui, solo là. Mingi ba komi ko sa makambo na fanatisme. Fanatisme. Nazo yoka. Uzolanda ngai. Akobenga opo salila ya analyse. Ngaza mutamayele analyse na batutu batalaka. Tout à fait. Mais yo komi ko contredire ngai parce que kaka muto yo benga ngai ke tolobela pona edino. Mais ngaza soko benga na usape pa enquête na ngana ndenge na ngana ba ki edino. Tout à fait. Mais yo komi ko contredire ngasi na ebi vérité ke edino azabo azabo. Na koloba te ezabo ngote ebo na boy ezabo na boy. Sikoyo naza susu analyste na yote. Tout à fait. Parce que tant qu'on peut contredire. Comment coincer déjà? Comment coincer analyste na yo? Pour na raison moko boy ki batala na caméra mutu wana tala ke azo contredire analyste na ye atindelo mo atweke. Ozo comprendre. Mais vous comprendre que bango tout ba comme na babulu ya atweke. Jusque mo ka bisinga lobi biso ako tozam sur le côté tala piana kone na ken piana ouais akomi koya poto azosomba bandaku biso bobo il faut mususu kuta onga il faut soki muto zala mutu nani soko ekoleke pana ngai ye mutabengi yo tazo bake soko ekoleke pana ngai faut futanga 400 est-ce que ngana na posta na ye pana o yo nde mutobenga to analyser likambo sirkingandi pena comment la binemie est belé. On gagne plus le routier. On gagne plus rien. Yaya nala la kate bato azo fi nga butu mobimba. Vous comprenez? So bandi ko ba sala mutu na yo. Bango bazo sala, bazo lia na mutu nanga. Tant suto sisi atalika po nanga o mbuta simba moi 20. 20 on a pour un joie taxi qui est palais. Tout à fait. Si qu'on a comme on a dit famille nanga comme non, où tu arrêtes. Parce que mutalike na banalise ti bata États-Unis bazo benga butu que c'est toi le meilleur. On appelle ça banalise à bien ça yo. Bango bika quand yo pesa analyse na yo au côté la raté le barragiste. Non le barragiste. Ouais. Bon yo muto elinga pour dossier to traiter dossier ya frère nanga nani. Mayanga Dikoko. Mayanga Dikoko. Ngape na travailler mayele na ngai na ebi Mayanga Dikoko. Il est né en 1958 à Tangaboye, à Zamwana par exemple, à Kasavubu, Banini. À Zape na IDPS. À IDPS, Banini. Tanga, le baké, Ote, Mayanga Kutumamozo Bana, il y a bien IDPS. Mais, ngai na joie qui renseignement. Yo comme il faut contredire, il y a bon benga tina nangai, ni benga poto de cortiquer Mayanga. Si. Si quoi yo comme contredire nga, pourquoi? Pour Mayanga taka kotala ke yozo défendre Mayanga tindelo quelque chose. Oh là là. Alors tina ni on continue bien bato bongo donc on a préféré pour arrêter na bango. Na arrêter na bango atana ko sala ka deux personnes batalanga mais ba mona ki ba analyse nanga eza ya kitoko. Oui. Vous comprenez? Parce que je suis l'unique narrateur congolais. Bobe nanga narrateur. Et puis, dans un conflit ebele oyo ngana lukate po yo pesa kinga sujet moko boy ngana débattre sujet na et c'est pas si muto ate mais yozo kutana muto wana makambo zande nini muto busu to biba na kana makambo yo donc ngana to koma mbona nyao mais muto na salika nanko aya pesi susu
mutu to ça donc chroniqueur to ça to chroniqueur to ça après si moi 100 €. Aboua kaka sur une émission on na muto boyo kana na est-ce que muto na pesa alinga donc na sona o analyser ta analyste na beti analyste na non c'est le moment venu na Joambongo to na Joambongo te na préféré na zala kwena ngai na sali loko na ngai ba kotala batali ezala ta 2 personnes batalaki pas grande attends na jeu loko so totali pena na kibombota pas grande âge ozanango oza muto okoza son ba conflit na batuta voilà mais na zo conflit po bino bozo la ga makambo ozo mona pas grande azo kota kana makana loinga ba ya batu o bazo ba chroniqueuse ba nini mais batu wana bazo bomisana bato bazo be na ngai to ko mona muto wana oyo ke ngale bike na chaîne na biso ko lekate bazo boaka ye mona loba lekito aboki epe alekite me bazo boaka ye Bozomona c'est que bozo asa ennemi na yo bozo ça en considération te ennemi en énergie pourquoi parce que olobaki babela olobaki ba kritika ki mutu wana yango boko binemi mutu musu salanga mabe tolobi soki to vaninga na yo to saba mission to comme eloko moko siko mutu salanga mabe yo komisa ye proche na yo obwa kaka ye pamba tango obwa kaka ole tala telo ginanga otala kate tona sepela tout à fait alors biloko anyonso na analyser balimbisa ngai na sala nzela nanga na zwa pe mbongo te bokabona mino les gens on ndinga mabe kaka ke juno décision yo na kaka na bai ke soki bozo sala ka ba jeona ngala za analyste o ya propre ouais na sala ka te pona zwa mbongo yaya Dieu me voit parler atane mission mon côté to si to émission bonne les na ba loin dans mon tabisi $200 yaya et salamate on a poto vous comprenez so ngala zwa ka mo ba lisalisi e utaka na bato na bwaka ki mo bato na 5-6 na 5-6 o mo mi balé moté malamu bazanga te muso de costume musupe moi tueke mais soki totali côté ba chroniqueur ba chroniqueuse baleki na yo osali na bango ouais na comprendre bon obi est-ce que ba se retrouver na yebi na ngai te na tuna kate ta mwaka na mundele na tuna na mutute na yo kaka bato biseka ya obi ke to obeti 30,000 vues bango ba koti na kati ya YouTube ba calcul ba moni monta oyo na 30,000 dollars pesi ba ngape na kutuna ba ba mabe ya bile wande ko na toxique na ngai na tuna pe mbutute e bona boy so tuni bango ba sanet ba dévier wa te est-ce que boy wa te bo sikoyo na lingi na vivre réalité soko beti 30,000 vues na yo na chaîne na yo otali so combien en tout cas mon rien n'empêche soka yena azangi nani analyste si j'ai moko brûlant ozo zanga ki analyse niveau acha akobenga ngai abinemi za na ngoti te na ennemi na mutu te akope ko benga ngai ke yaya to betane loko yo na monde avec toi ça va aller vous comprenez na sengi pe mutu 10 € te 20 € te parce que na viva na mbongo wana te tout à fait uzomona na yoki wa musuke e koma boulot na bango et cause ça fait boulot pour futaka ko koma boulot na bango prophète Denis Lessi azolia nango voilà c'est ça vous comprenez bon ngai bato bele bakanisaka mususu abenga petit ngai te dimola o bunde bolekisaka viana azolia balare bele bani yo olia balare tekiki na tuna bango yo kozanu kaka analyse olia balare ndeni voilà analyse na ngai na memanga analyse o ya l'équipe makasi akobenga te dimola ay bas ay ke ozolia bambongo mais mutwana na habité réponse ni te dit après ça qui na yebité parce que j'étais pas là te dis moi là que je salue abisanga biya tala na butu bato abenga ki balobi na lexaka yote po yozolia bala rebele kolato via zolata eza bambongo oyo ya zozwa or de nature ngana za un grand sapeur noble nana bilamba ebele tout à fait alors tant on a la bilamba wana jalousie comme manifester par-ci par-là na préféré sikoyo
nazalaki pa na nga nga mona sali analyse na nga na likambo na nga na monaki eleki bato bamoni ezala ta 2 personnes batali nazala fier ke nakufaka Innocent Mowenyi nalingi yango lisusu te. Merci Paille Grande Achamo Photo. Alors toi ba combo chaîne ça Banana News. Banana News. Banana ka nde Bitabe ko Banana News. Bitabe ya kotela. Ya kotela pendo ya otolia ka wana na nguba. Siko so émission, tozo sa l'émission. Table za na kati. Oli mwa bitabe. Oli mwa bitabe na nguba na yo. Sepe kokeza na mupanzi loko aruma eza boke obendi kokomeli voilà. Toi ma makasi. Wana idéologie sika. Idéologie sika, photo lia ka bitabe et ça la peut bien en autres. Ah, c'est bien. Voilà. Alors pour nos kabwana nini ko lo bana bandi kono so bana ndebiso. Na pourquoi lelo? Na lobi na petit na ngai moko penza petit na simba nga bien. Johnny de Felande. Sikoyo tokomi na chaîne na biso balinganga te bolandaka Banana News. Merci bien. Merci Karandenge Paille Grande autour ba bolandaka Banana News oyo bomona ba actualité na ye bomona makambo nyonso ya ye parce que a eu décision ya kusala nzela na ye vraiment bon to pesika ka longonia pour nzelango munyoso zo mekana ndenge na ye soki simbi bete bilimo problème yati ko mezala ngote. Alors na kusenga la bandi kono so bo mesana kolanda le king de la presse d'une image bambote na bino sika bozali réalisation ezaki bongo ya Willy Kunda on a 5 étoiles de love, étoiles d'amour, le véritable diamant noir José Leumba. Merci na Balion de la presse nous sika bozali, merci na Tiu Dema Kamasu, merci na Tia Philo, merci na Tiu Pinto, merci na Mama Christelle, merci na ba ndekone so obo kolanda d'une image et puis Godard Kwanza le full mikiliste na kati ya London bambote bele. Merci aussi na Godard Kimpwanza na kati ya Ville Saint-Georges. Guilhem Ayindou. Merci, à très bientôt. Merci. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps t'as des rechutes. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye teo paske nzoto na ye pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre